et dino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo ayo panja sango ya Congo et dino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo et dino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo et dino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo et utaka na source et dino image papa et dino image ye azwaka tina source ata fin fond et dino image panja sango ya Congo et dino image et dino image honorable, ça va dans l'association ça c'est l'honorable des animateurs. Moi je respecte Bill Clinton, je n'ai jamais été avec lui. Je suis avec nous salles, nous le roi Tababa, Katana Boucherie. Vous l'avez besoin de roi Yoro Tika, alors la Kinte, Tika la Ebo. Kolinga Kate ko boire à chaque disque, boire à Nenge moi. Balobi toza na époque ya Yannick Wenge, époque eza moko ya Yannick Wenge na kata foot d'ici. Merci beaucoup na bando ya foot d'ici pour faire Yannick Wenge confiance, confiance dans les ala TV dans la Pichuka Duba, ça dit na kata Djobour quoi. Confiance pour faire Yannick Wenge charge, c'est-à-dire charge représenté par journaliste nyonso na kata foot d'ici. Merci beaucoup parce que grâce na bino na confiance pour faire ça lelo Yannick Wenge impact ya nyama na kata foot d'ici babi. Bon pour la bande du Marat et on se bat pour la scène niati bango c'est-à-dire fini bango donc la place abimate quoi. Merci beaucoup de ça et monsieur la bino panique de Djebou aux représenté par Yannick Wenge Mutu qui bonzambe journaliste à Kala au ba fan club au la foule là site c'est belo ko ceux Congo ceux qui casa ceux qui nini la foule là bango Yannick Wenge lelo tala lelo nzambe ba journaliste na radio foot d'ici alors monsieur la bino merci beaucoup pour regarder on a biso vers l'homme social c'est du le boka nzambe ça dit mutu amu tsanga c'est quoi ça dit ça tinga c'est na c'est pour la roi l'homme social c'est du le boka nzambe na tikela ba mbazo merci beaucoup na ben ça na comme na Paris na luki moi ça pembe ko kala x la côté na monité quoi ça dit moi ça doit tinga la mo raté moi moi pembe ko kala x la côté so vous allez bien na confirmer pour moi ça pembe X là côté moi si à Pembe. Alors cette émission c'est votre émission, une émission de divertissement, l'émission qui vous permet avec vous des artistes et musiciens, des artistes et comédiens. Quand l'émission où t'as les lots, la foot d'ici babi, méchant mabé. Le là pour la bino, maïsologie, tu bétana ma solo. Ma solo car tu Cape Town, yo comme ma solo dans Cape Town. Yannick Wenge dans le là comme habitants. En route bimaté salambeta, les solo na émission panique de Djebou. Je suis déjà mon invité. Maïsologie. Ouais. Santé. Ouais, namoni na boni na Cape Town posé à trop donc posé santé kitoko mamuto ya kitoko ouais nous ça va quoi merci beaucoup kuna nini Yannick Wenge c'est kuna pela yo kala manda ouais tangazang raté pour ça grand journaliste mboka za maboko na yo musaye tambola chiyo ya moni kinga lukiyo to beta boro yo pour ça c'est très important ma solo yo faut tanga maboko merci beaucoup la cible pour tout le sentir mieux comprendre na cadre d'émission biso maïsologie nani Beto sur la champagne za nani beto ba tala biso ba souye champagne awa na funa Djebou alinga sa nini parce que ni Cape Town la Djebou alinga sa nini champagne awa na Djebou ba très bien ba bi boulot na yo aza Mutu ya CP Sarabiso pour la masolo musique ouais auto ça va tourner au niveau de l'Europe et d'Amérique siko na minute il faut to bana siko tourner na ndenge Afrique to bana na Djebou pour Djebou la capitale la musique ndenge na biso ba congolais quoi pour moi les autres ndenge ba monsieur awa to so banda ko tout quoi. Merci beaucoup j'ai dit l'image panja sango Congo merci de comprendre tout ça la maïsologie avec le solo à champagne donc ndenge na ezala kaka mais ba mise pe baza obi ba mise baza est-ce que ndebo ya bobeta ndula bo moi teke na tam susu bo est-ce que vous contactez la musicien awa to ezandeni vous va poser abiso ali le terrain aux mboka na mboka za ba continent yango de temps en temps na ya koto na mona na ndule beta ma message nga passe makasi vraiment na récupérer makasi ne ba musicien awa bazo kosa public kuna ma musique na ndeni
Ouais, ah, nous les atis, va ventir les atros. Ah, nous les mais nous les betaka, batala kapé bango, bakota appela ba concert, bayaka, bapuyaka bango, baza succès ah. Ndenge le beta musique mabe. Au moni na kini zala pena de sona parler besoin mateka te, mais ni batona da lipa na mafuta mbila pour elimbisa limba, elimbisa lipa. Donc ça veut dire musique quand boté on besoin pauvre na musique. C'est pour ça moni bokendeka wana. Ya on a une décision. Pona ya mambo lelo na moni bino trop na jusqu'à décision, champagne frère ya pona len bino. Attends que ça bino musique. Ya on a ile na mboka oya mwana. Champagne. Yo ozobanga te vraiment hein mazologie. En mesure de là parce que la musicien là sur la route on se parle on met la musique normal on peut sa population est-ce que ils sont normal ko se prend na moto se prend na moto ça la problème ti ko se prend na moto se prend ça la problème ti on a ça sir na champagne overdose na ndule abetaka na bi qualité ya ndule champagne abetaka na bi cohésion o ezala na kata orchestre de diaspora sukusi vous comprenez les équipes mobiles les équipes pro les équipes de savana ngoti. Donc ça veut dire que ceux qui vont être balingi na solo za kitoko to rebeta to ça système na ndenge la kala c'est la Victoria donc to rebeta pena contre donc champagne contre et qu'est-ce que mo sur les alliances que qu'est-ce que ça te ba sal léopard équipe nationale bazo pour la bazone du matin Yannick Wenge moto na Bonzambe asa gagné bango kala la première tour deuxième tour troisième tour bandi mara été Yannick Wenge journaliste à kala na si boto na moi extrait wana na habité ah yango boza mbanga pour déjà mon ba générique na mon ba chamba nini yango commission mbanga tendeli ouais na bisaki na tsa mbanga ya pambate Yannick Wenge oza grand journaliste na si mo moni qualité ya générique wana o ya champagne tout ça la mikulu avant le mec qui littéralement qualité na ni bon on est betani donc on arrête à Johannesburg musicien mon côté aza capable ya resala boulot moko ya ndenge wana beta na tina ebisio on ezali ke on ezaki besoin na lipa na parler contenir ya mboka ndenge zabona kinanga kimbo ya lipa na parler mateke ezate yango botsaka mafuta mbila po lembisa lipa pona ozwa pota libumuti donc ça veut dire bokende kotala bango pona nini besoin na musique te yango ce que musique ezako ya po bango baleng est-ce que champagne pas boula pe abeta pe moi featuring tamsuna ba mbilia belle ba tchala mwana tamsu ba sindi le cœur pe tamsu ba mg 30 c'est mon boulin za pe bon featuring za na promote featuring za ra moka ba memi implice internet na ba sindi a robeta ba mg 30 robeta mo ya robeta na ye mais na ndenge masolo ya nduli ba qualité masolo ya nduli donc neti vision na neti ba vision na ba mg 30 ba sindi wa msomi kemi na mona wana donc biso passer na bango ti oye mo yena za wana sindi za muke de si mais sindi na mo musalati sindi na mo musala muto bazo diriger ti ana mo oui za na mo musala bini basina contrat sindi na mo za na parler ya za na parler na bimiti muto na parler muto abimi na za chebi so parler na ngana père na ngai yo de jeu footela est-ce que zo mo ati masolo non za déjà en fait sindi pe na ro sindi pe mo content mo bo so alobi lelo so ko faire permettre ya ro sindi pe content ko fite ya comme fa ko malibanda ya kofi a communauté mg 30 a commis bon mg 30 na gefana na reda na Belgique na fana zela mukanda na ifanda na se réfugiés za mukanda non na biso mg 30 za mukanda na Belgique na biso de bon sur musique na sa bon que champagne monter champagne kemikili est-ce que mikili a beti bandule a baluki a silisa zone Afrique le monde a fandi kuna Kanam kuna aye tu peux ça boulot continuer tant que famille kuna c'est le zela mukanda ouais vous zela mukanda mais tant que bien akene ba mais mutu zela mukanda na ça va continuer sur encore une année sous album là biso bato biso to ndima o to respecter na ma musique ezali ser makoma ezali maman bilebel pe maman tchala mwana le reste est tout banana Congo ti baba kanan il y a des brinaï champagne liquide ouais champagne liquide la champagne ya liquide baba kanan ya ele sala obo ele takutu tara bondi marabi bono bozalite bondi marabi bozalite mais ce qu'on a zaina zaranayi là zaranayi au monde mission à Johannesburg tant ndule kosila tant ba kopanzana ba musicien ba kozanga place ba mission ba kozanga place maman zo ba botuna mission tambo vina nga koko awebisa bino bato ba elo champagne sur la tambo la pese mbote champagne sur la li azora dérangement na bantilope azora na faire maintenant azora dérangement na antilope oui ba mission ba kozanga misala ba kozala wana po bien na antilope pour na ye à se reposer kitoko 500 balles 600 balles la journée le hôtel nous avons un antilope tout
anticipa ke mo musika mata likolo na ngomba pona la kitoko soki bapanzani champagne opesa ba misala wana misu ba kene pêche na océan ensemble ba instrument bazo pêcher pour leur ça déjà du souté o ba otika la ba tika bunda lisusu ya police ke birban c'est que bien vision na bineza pour panzani ba okesa ah ndenge za vision champagne na zo na tourner de sera comme libino to beta système à l'éloté to biso ndu eza rando to beta système ya lelo to beta système kala donc contre temps c'est temps donc ça veut dire to yeboye champagne à mati podium so biso to banda à mati podium à beti après bino mati podium bo beti public mto juger bon mon public ba que champagne sont sur na podium. Merci beaucoup. Album o bino ya titani album to ça red carpet après red carpet to ça au Karango toto sala wana ya moroni bon eza au Karango vraiment munoko eza wana o sala Aloba wana na yebi yanguti na za petango tu na été pour tant 6 albums à kepoto mbala moko ko zonga na yenga na Johannesburg ko luka ba contrat ya ina simana ngai donc tant na zonga na bu na za na temps normal donc je ri besoin na yango album o eza sur le marché. Merci beaucoup maizologie de satika mbanga ndenge moko de babi mbanga bonezo senga babi bana mikie ba journaliste pa mikenga le la télémeli bango yani ko nzambe ba journaliste o charge ya foot d'ici ba pesingai parce que ba mikolo ba confirmer ça veut dire grand point ba confirmer. Merci beaucoup l'homme social Soleil du bon le bon nzambe donc ta solution là va ser merci beaucoup na mama Minduma maman et maman futa moi la pépé mukolo. Merci beaucoup na Xila côté moi si à plein de la à Paris ça dit na Luki na Paris moi ça plein de la Xila zate go wana zuya te pour le plein bête moi ça plein de pas kitoko Xila côté de la part de Yannick Wenge tous ensemble la gare la maïzologie tous au Kendegara avec émission la biso la carte de Ganezala maïzologie ndenge lelo tous na matanga je besoin kufi experte parole à Kofi to moni faire atini mongo mais tout monde tamsu bagbalé la assistance à Kofi vraiment zagité o banini tak mutu ya masolo wana ba musique za pna rata mona ko fe monote na matanga beneni matala en ta geste ba salite si basuki mabe si basuki bien te ndenge za ga quoi pour ba bin zamba bana nzamba ta rebandilité on a so na yo nzamba ta rebandilité nzamba ta suka donc ça veut dire to rebanda bien mais surtout suki mabe ya ko ma bakawana zo ba liwa gota la mabete na liwa otala mabete so likambo ezali ata likambo ezali bon na liwa to otala na liwa to yo bi to otala mabete mais sikoyo omoni conduite na vie et l'équipe nyonso zo bon to linga te ke mabe yaka mais to linga ki to bandaki bien to suki sape malamu zo mo yo peut de pas champagne là un jour pour oboya et puis comme pas mutu mususu na ko koma pa mutu mususu pour na boulot na ngai senga ndinga na ko ba mutu mususu mais na ko toujours na ba respect envers ye parce que bulamu za trop na kata masolo wana zo bon bulamu za trop na kata masolo wana to zo mona nguti to mona na zo so kana na bible ka to mona que nzambe na diable basola kati basola ki teta mwana nga job zo mona ba beti ba tout temps normal mais a sale mabe mais veut pas tirer pe ba temps zo bon il y a des amis de service to ba ni bien to so que ça bien de son na tika champagne qui pas mususu mais na regarder kaka amour wana respect wana pour le respect na considération za te terme sikini mais ça trop na idéologie respect na considération ya on est tout ça là. Merci beaucoup maman champagne Yannick Wenge hier na rada jobo babi kala mingi te na grâce ya artiste champagne to comme Cape Town to kota maïzologie toujours na pointe to kota la cadre de promotion ma solo babi Yannick Wenge charge après ça fait d'ici mais bité to que faire un message nini eza programme eza nini ya orchestre vraiment na minute ni na za Johannesburg na za ko mon éthique l'esprit bien quoi lokola mboko kasi na yo ko contrat na zuiteti na yotelanga na nonti donc ça veut dire ça l'appel na ba prêtre na za conscient que Johannesburg na Cape Town batambongo bazaranga ta Johannesburg na yo ils dans capitale la musique donc ba prêtre bazali o ba da communauté na biso par rapport à Cape Town na nga esprit bien quoi pour ngami vérité yango monini na za na benga ki Yannick Wenge yoza grand jeunesse na mboko oyebi bakati ebele na mboka oyo donc ça veut dire ba prêtre na zobetela bango porte ba bureau na bango ba yoka message oyo ba komisa ngo ba prêtre to na besoin ya production wana champagne na longa Cape Town équipe mobimba équipe complet to ya ko beta awa contre orchestre moko oyo ezalaka awa
to beta so que moi ezate ba sangani ba sali équipe nationale de betina bango to biso betina bango. Merci beaucoup babi Pam Smokili Mbongo Gucci l'argent Pierre Atembongo belé message comme lié. Merci beaucoup la Blaise Kalati ba prêtre tout de la bango a fait la Blaise Kalati abi Karambongo ba yeso kutana be sepeli kutana be sepeli message là si ba zui là si ba fait suite habité nous ba nous rôle ba te moi quelques mots te vraiment au confirmer la prêtre ba biso la prêtre bazar oui avec la prêtre bazar. Ouais, mais ça concerne la prêtre bazali batambongo bazali, c'est pour ça moni qui toujours ça la moi appel na ba prêtre. Ça la déjà maman. Ouais, maman ça il a rappelé bien il a rappelé ma musique, vous comprenez. Vous avez besoin de sponsor, vous comprenez das sponsoriser ma solo, poser ma solo à communauté na biso moto CP là. Vous comprenez. Donc nous les awa pour comprendre champagne nous les à niveau nini. Moi on suis à bouler à niveau nini. Donc il va vendre et puis on a fait l'émission de quand on a quitté Mukolo à tous un podium pour ne pas nous tester nous c'est là pour que le dirban nous dit pas que dimanche ils ont dit pas que ils ont mal au mila on s'arrête d'accord nous le mot arrêté donc la boule est pas d'abord que ça au moins de la mystique on a fait notre tigre parce que voilà au moins il y a tant de fois nous bali fait nos morceaux de carbone faut ba symptômes tigre a Joana qui danger Joana ça vous comprendre rien ngona de tata beta ndule biso to beta ndule to photo tika likambo donc taba panzana ba bungi la podium après ba comprendre que moi c'est un jour à yakawa vraiment tika la biso a problème. Merci beaucoup moi quelques mots ouais donc mbote déjà trop là-bas dans toi à Johannesburg vraiment la ligne rabino trop mais à 15 kitoko na laisser on se beta porte pour après très donc Pam Smokili Mbongo compléter l'argent compléter mais bien on soit la bonne za chez eux ça le mot to so luka bouji no sala na solo yango tsambongo jeu champagne ko une équipe mobimba to la kitoko to lia kitoko vous comprenez to sommes fait peu honneur en ndenge za rapport to sera toujours reconnaissant comprendre ndule betama Blaise Kalati fondation donc il de chaque yoro to dans la communauté ndenge ya faux ya danger please pena grand prêtre tsambongo jeu ma solo orchestre et puis to beta vous comprenez car ya mbongo Michoka be a bisinga ki utuko bwaka 20 000 balles pembe à la grâce batu ba panza ni ya kosakana te donc ka mbongo donc na bika masolo so ki yango donc champagne na mboka oyo po champagne ko bima te sans peine la bino de fois ya wa yo bika na za tara leader Didier Chombo Petit Jésus vraiment grand prêtre tous en poste na masolo oyo déjà ma mutu za normal déjà donc ben streamer ali ça les ali botel les ali donc sunga biso marambo grand prêtre Eric Djonga magomo na raté mais ça ya communauté na si oyo ka ngo de chaque donc ma solo yango champagne ya koto il passe bambongo na Johannesburg please sunga biso vous comprenez ouais bon on a pas simbote na ngana bana matonge maître Chims Bendele wazo contrôler Johannesburg mobimba donc keba donc protection à danger. Merci beaucoup même bambongo na soukavement bana kaida na pesi mbota trop vraiment botia biso maboko maître Go la champion Bane Kirim Mbota trop, Michoka Beya, Mbote trop, Landris, la charmante Landris Mwana Johannesburg, Tipe Yongo, Rémi Boloa, Yves Lolendo, Zulu Mosengo, Doli Kema, Shaggy, Kiki de Paris, Sosimat est très social, Teka Masikini, Pire vient dans Michel Tamoui. Numéro de téléphone, ouais, numéro de téléphone, dans les 0 073 89 22 89 6 073 89 22 89 6. Quand je sais pas limbi sanga pona usu sabandi bande ko na ope da ranga pe atro DJ Frank Sumbi na kata Captain yo bika fo ma solo ngo tsanga maboko Bobo News gouvernement meka guambanga ya danger elle now vrai chéri pembe sans tâche je reste maleli merci trop. Merci beaucoup to na suka donc na ko désolé cette mabo ça dit le moment désolé après ça bino mu Congo alors après ça bino mu Congo désolé ça va lelo za mu Congo to na suka émission la biso merci beaucoup pour vous avez belé. Bana la biso aboke binyo songa yani kwenge moto na bonzambe journaliste kala ça dit leader na bango ça dans son la représenter bino mission lelo ba bimbanga la mbanga ba bi maître ba bana le kaida ba maître toujours na temps la sentir maître za wala maître na leli ya ngo wala merci beaucoup to na suka émission ya biso to na suka émission ya biso merci beaucoup na l'homme social Séré Dibolo Boganzambe merci beaucoup na moi si na éviter ça na luka ça dit na luka na zote que non moi ça pembe bongo moi ça pembe la rata Paris merci beaucoup encore na maman
Louise Ndona, maman Louise Ndona, maman et maman Fouta, voilà la biso maman Miminduma, maman Joséphine Nengi na Paris, c'est-à-dire vous belle to na suka mission abino ngai yani gwenye charge Jobungu Nzambe aba journaliste. Merci beaucoup la caméra Zaki Cédric Ituku. Merci beaucoup la Edine Imad Panza Sanga Congo. Vraiment Malum et René mon la poto à Kala. Merci beaucoup la Mbemba. Abi Mbemba. Merci beaucoup la Dego Mwanza. La Pésion Mbote. Vous avez branché la Panza Sanga Congo. Vous avez décidé votre M de serviteur Yannick Wenge. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Edino Image Panza Sanga Congo. Edino Image. Edino, image. Ouais. Mon Paris Space, y'a Patrick Malois Vendi. Mon Paris Space, y'a Malois Vendi. Major Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et là, Oinda, Oumela, Soko Yen agence sauté, veut dire Oumela T, Global Express, c'est Patrick Maloavengi, Vril numéro 25, Babi agence à grave, agence à Mounene, Oyo, Tozoko Tinda, Bakoli na biso na Kishasa, Bakoli na biso na Angola, Bakoli na biso na Braza, Bakoli le Koma Kitoko, il faut les canards, numéro 25, et puis Patrick Maloavengi, Balobi Global Express, Souka l'agence, agence au Soro Yete veut dire au Oumelate, pour la carte agence Oyo, tous dans la service ébélé, routine à carton, routine à bilamba, et puis tous allés na service moko futimbongo, mutaza na kishasa au traitement, au futimbongo, mutakufi na kishasa bako kundaye, kitoko, chez Patrick Maloavengi, Balobi, service kitoko, Soro Ngo Oumela, Foya na Rileon numéro 25, na Global Express, Patrick Maloavengi, Souka l'agence, ba maman Paris, bana Bella, ba fongole biso, loko kitoko, vraiment ngo iumela, hatina bilo oneka awa, po bilo oneko ba kitoko, na bakini, po ngaba ba carton et kendaka awa, ba bilianda mutina ndam, vraiment ngo ya dia ndam batinda ndam so kende na Kishasa, alors po kende kitoko, boya l'agence na biso, na Global Express, chez Patrick Maloavengi, Rileon numéro 25. Bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufiu mama l'agence agence aboye besoin nante yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rileon numéro 25 umela